Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Shalom, shalom, peuple de Dieu, banana Zambé, Zambé apambola bino, natondi matondi mingi, na Zambé oyo apesi biso lisusu pema, ya kokoma lisusu moko ya lelo, na kozanga te kopesa matondi mingi lisusu na le tout puissant, Zambé asala likolo pe na se, Zambé asala biso ngolu, akomisi biso lisusu na mokolo oyo, na 14 jours oyo totikali nango, potokota Mobuya sika manzambe wana akumisama pe apambolama pe na pamboli bana nzambe nyonso o bazana ntango oyo kolanda émission ya chaîne abiso c'est ouvert bino bolanda biso bo partager vraiment nzambe akozanga te ko pambola bino na kozanga te ko pesa mbote na mon papa le patriarche Vincent Makela esika sali nzambe a pambola ye. Pe na sima na zomona l'homme valable, mon grand frère propre, petit frère à Jésus, Zambe amona ye sika zali, yentazo so biso ba image na kozanga te ko pesa mbote na mama pasteur Bénédicte Makela. Vraiment Zambe asabolingo lelo bana Zambe na lingina lobela biso na likambo oyo ezali très capital pe très nécessaire na ko parler sur l'adoration. L'adoration au lelo, bato basalaka confusion. Adoration, adorateur, adorateur, adorateur. Bato basalaka adorateur comme moto azoyemba, comme ba chantre. So moto azoyemba, oh on adorateur. So moto azosalaboy, on adorateur. Oh lelo on a parlé sur l'adoration. Adorateur et sanani, penani et sengeli to adorer. Vraiment Zambé a kumisama, Zambé a pambolama. Yambona banana matia nanga tozo zo liboso mon canal la Genèse chapitre nango 22 verset nango 1er tozo tanga ma commune Nzambe. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là l'offre en holocauste sur l'un des montagnes que je dirais. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'année, moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Et puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour holocauste et les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu, le couteau et il marcha tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, il répondit, mais voici. Mon fils Isaac reprit, voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour holocauste. Et ils marchant tous deux ensemble. Lorsqu'il fera arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois.
Puis Abraham a tendu la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui une bélier retenue dans une buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La parole du Seigneur. Zambe apambo labino, que Dieu vous bénisse. Banana Zambe. Nama tang obatangeli biso. Na ngelo belaka mingi sur l'adoration. Mingi sur l'adoration parce que batu mingi basalaka confusion. Na kabetali ba yembi na batu basoteya et ça la vraiment ensemble confusion. Non mais sur l'adoration, ce qui adoration adorer et ça nini, toi adoration et sali nini. Oh, adoration et ça kotali sans Nzambe. Kotali sans Nzambe monene na ye. Bokasi na ye to makambu oyo ye azali capable pour la conseiller la biso. Pe ba adoraka mutu oyo azali kolo. Moto azali supérieur. Ou aleki likolo pe na se. Mais loloko mona mutu azoko adorer eloko ya mokili. Bato baso adorer biloko ya mokili. Moto mona azala mbongo ne ebele akomisa mbongo ne sujet moko ya adoration. Moto azala mwasi moko kitoko akomisa mwasi ne sujet ya adoration. Moto azala mobali akomisa mobali wana sujet ya adoration. Moto azala mamituka azala biloko ebele ba compte na banki ba biloko kaka ebele akomisa ngo sujet ya adoration. Oh, adoration eza kotalisa bokasi to molamu to makambo o Nzambe asali to o azala makoki ya kosalela biso. Nzambe apambola biso na mokando batalisi biso bezalaki na mobali moko na kombo ya Abraham. Abraham azalaki na mwasi na kombo ya Sarah. Puis Abraham bazalaki na âge akomaki na âge avancé. Pe mwasi na ye Sarah akomaki na âge avancé. Bavandi na ndako bamoni ke bazobota te. Bazobota te. Sarah ebisi Abraham abi joie servante nanga nanu Agar. Peut-être na nzela na ye na kobenga mama yoka bana na Nzambe. Abraham asololi Sarah sololi na Abraham. Abraham azwi Agar. Basali na Abraham bolingo bi Agar akomi na zemi. Poso tangi bien ebandeli bazolo ba après ce temps Dieu mit Abraham en épreuve. Pourquoi Nzambe ataki Abraham en épreuve? De makambo na zebi sayo. Lorsque Agar akomi na zemi bi akomi ko sala importance bi kanenge basi bazalaka. Ke o azobota te. So ko roba mbanda e ko makamwa makamo sale makabiso moto yebi. Agar ko ina balolendo babizeti mo makamebele. Tango aye ko bota. Nzambe pe asali Sarah ngolu, Sarah pe aye ko bota mwana mobali. Lorsque Sarah aboti, abesi Abraham, mwana oyanga akoki ko kabola bozute na mwana oya makangu. Esengeli obenga na ye akende mosika. Pas pointe akabola bozu moko te na mwana oyanga. Abraham azalaki na mawa parce que bi mwana yo boti obenga la karaboyo ata azalaki mwana makangu. Mais mwana oyo boti makila na yo Abraham atonza baki na mawa. Mais Nzambe bisi Abraham sala makambo o mwasa sali nini? Ayebisi yo. Abraham asali on ndenge sarabisa kiye akamati Agar akamati Ismaël. Azu apesi Ismaël ilipa apesi na matina mokongo na ye ebisi bango bokende. Tango bakie bakomi na désert bilipa bapesa ki esili mai bapesa ki esili. Agar akomi kolela. Abina komona te souffrance to liwa ya mwana nanga Ismaël. Na komona ngote. Yango Nzambe alingi ameka Abraham atera si réellement Abraham akoyoka Nzambe to akosala makambo Nzambe lobi na ye to akosala o mwasa no baki na ye. Nzambe ba komeka Abraham. Ebisi Abraham kende ko tumela ngape mbeka. Kaka ndoko bengana ki mwana oyo ngape tumela ngai mbeka. Ya mwana oyo boti ton fils unique. Mais na tuni mutuna Abraham azalaki na bana mibale. Akina Ismaël azalaki na Isaac. Mais pourquoi Nzambe azobisa Abraham pesanga mwana no moko
Isaac olingaka mingi pe kende ko tumba ye mbeka na Morija bona na bana na Nzambe. Et puis c'est na mboka Morija pe na bangomba moko de l'aide de montagne que je t'indiquerai. On a comme biso un adorateur asa mutu oyo akumisa ensemble bikumisa kumisate. Un adorateur asa bisika asa mutu oyo akenda kabikenda kendate. Un adorateur asa mutu avasa la likambo esengeli Nzambe alobela ye. Esengeli Nzambe atalisa ye. Un vrai adorateur asalaka makambo lokola bato nyonso te. Lozomona bato bazobondela azobaka na adorateur na yembelaka Nzambe na salaka boye mosomona vi na ye lolenge na ye conduite na ye ezobala na tina makambo bato bazoka ye asalaka kokomi kumisanga na salaka adorateur. Oh, un adorateur eza moto azotamba na obéissance ya parole de Dieu. Un adorateur eza moto azobanga Nzambe moto atambola na crainte de l'Éternel. Ni on a adorateur. Ce qui doit être dans mon candidat dans Jean, chapitre 4, verset 23 à 24. Ma commence banine. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Zamba zone comme adorateur, bato baye bagate. Ya bato baye bagaba chantre. Ba adorateur te. Adorateur za moto nyonso o azotambola na kobanga Nzambe moto atambola na vérité pe azotambola na molimo. Papi ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Le Nzambe azoluka ba adorateur ya solo azoka bato bazotombola ye azangelo ka ola bazotombola Nzambe azangela makola tazokumisa Nzambe azangi ndako azokumisa Nzambe azangi ne maka boju mazokumisa Nzambe mais lelo za paso bona muto azangi ake d'église surtout amutala linza la mona anga lelo nazo ngelo ka koliate na keregiza kido sala nini muto mona uzabona na maçons na lokuta na makambabe mais on mona kuna na bazembe kuna adorateur le boko yemba te. Oh, les vrais adorateurs et ça doit sortir dans la vérité pe na molimo Nzambe. Lorsque Nzambe arrive ici Abraham a dit ko kende Abraham abengi mwana abengi Isaac aboko bisa Sarah parce que bien sûr il a vu ça qui Sarah atali que mono na jeu na acha ki mukolo ta mushali ngaka boya. Alléluia. Pe que le gars qui aboya mais lui te et c'est que na yebisa yete na zwa kaka mwana na mema mwana na kene na ye makambo za balobi nanga eya un vrai adorateur soit lingi akede kumisa Nzambe ya to vani na ndako boye onge sambela to koti ende na ba jeune ya ma sécurité na keno bonde la pour Nzambe. Non, un vrai adorateur asalaka makambo ya seke na Nzambe. On Nzambe abengi ye makambo on Nzambe abengi saka yo na Nzambe okobeta lisolo na mutute okimisa ngo ya mutute kene na zaboye na zala ba jeune boye na sambela boye to no kele pa boye. Non, bien-aimé de le Seigneur, Nzambe apangola biso yo mutu no sozolanda mateya oyo vraiment Nzambe akanisa yo soki bozalaki na ba erreur on ko benga ba chantre ba adorateur ibango lelo adorateur za moto nyonso azotambola na kobanga Nzambe azotambola na crainte de l'Éternel ezanga te sa Biblia. Lorsque Abraham a vu Isaac a vu ba serviteur a vu makambo nyonso Abraham akomi kokende na mwana babi lorsque balekani bakomi na 3e jour bi Abraham a komona lieu pe sika on Nzambe a indikaki ye a komona ngona mosika. Au premier jour Abraham amona ke sika wana te. 2e jour Abraham amona ke sika wana te. Mais na 3e jour Abraham a komona esika on Nzambe alobela ki ye. Oh, un vrai adorateur moto akumisa Nzambe na motema alongaka na étape ya parvue akoti na étape ya lieu saint ndi akomaka na étape ya lieu très saint. Lorsque akomaka na étape ya lieu très saint ndi etango oyo amonaka bo ndi esika oyo bolamu na Nzambe elataka adorateur wana elataka moto azokumisa Nzambe na motema elataka moto azokumisa Nzambe na molimo elataka moto azokumisa azotomona Nzambe na bosolo nyonso na bosolo nyonso. Na 3e jour Abraham atomboli miso na likolo mais a komona esika ngo na mosika. Lorsque amoni esika abisi ba serviteur abotika la awa ngana zomata na mwana mobali tokendo tombola Nzambe. Mais Nzambe abisi Abraham keno tumbela ngai Isaac ton fils unique. Oh,
vrais adorateurs Nzambe asenga biso ka biloko to lingaka mingi eloko lingaka mingi adorateur en Nzambe Nzambe osenga yo oza adorateur oza mwana na Nzambe nini olingaka mingi lisumu ni olingaka mingi mona kali kambona kwa kotika ngote eloko na kwa kotika ngote eloko moko etingama yo osepela kalango mingi okotika ngote bango le péché chéri okotika osepela lango tango nyonso niza eloko Nzambe azosenga yo niza eloko senga yo otika po kumisa Nzambe na kimia nyonso po tombola Nzambe na motema na mobimba po kumisa Nzambe na molimo na yo esengi otika bakambo o Nzambe azosenga yo o Nzambe azoloba na yo Nzambe akoma kana poué yo toucher biloko yo lingaka apone ko linga mingi Isaac Nzambe sekende tumbelanga Isaac wana mbeka mais Abraham comme na lié na morija mais esika o Nzambe alobela kiye aba bisi ba serviteur botika la nesika oyo ngana mwana mobali oyo toke ko tombola Nzambe ya Nzamba so bakeno tumba mais Abraham a comprendre abiyenda pesa kinga bilaka ezalaki na mwana mwasa Sara ki akobota mwana bilaka mais Nzamba wa senginga apesinga Yesu asengi esengi na zongi sela ye po akozongi sela ngako lisusu aba bazaki na révélation atana kena mwana Nzambe abomelanga mwana ote na zanga mwana ote ndena kena ye na zonga na mwana o beleme vina yo il y a très pressé les bossons ensemble. On s'en va à yo, soko pesiye, oya kozongi sela yo, eleki oyo kopesa ensemble. On s'en va à la posa, et aka motema. Adorateur apesa ensemble motema ne mobimba. Un vrai adorateur apesa ensemble motema ne mobimba. Ya kosala RRT, ko seren zoto na yote, kosala kindumba te, po zanga ki akolia, ozanga ki akolata, ota la fin de l'année yango. Bana bakolata nini? Ota la fin de l'année yango bana bakolia nini ota la fin de l'année yango na sala eloko moko te ya ko semete tikala kimia tikala na position na yo zala lokola Abakuke atika na position moko abete zo rumela na tika na position moko ya garder banda ya ki bonzambe côté ka bonzambe te à cause zangaki tikala un vrai adorateur tikala adorateur ya solo tikala adorateur amalonga côté la mokilité côté la bato mokilité o bazolo ba wana ko kibi bango te bien aimé ba finga yo ba critiquer yo ba chola yo mais yo tikala na présence ensemble talela kan Yesu Masiya wana tela Nzamba bombo ya akotika yo te Nzamba na kokanisa yo abo ba serviteur abimo tikala bino mi bale awa ngala zo mata na mwana mobali toke no tumbela Nzambe mbeka eloko na comprendre ki tout le temps ensemble et là qu'on a compris qui offrande aussi nakata offrande aussi et ça me comme adoration et ça me comme adorer une offrande abina que do tumba ya vina yo et cause la offrande de panzambe bongo na yo et cause la offrande de panzambe démarche na yo et cause la offrande de panzambe comportement na yo et cause la offrande et pas Nzambe corps na yo et cause la offrande et pas Nzambe obina le pesi offrande ya vinanga et pas Nzambe na doraka Nzambe ya kodora eloko mosusu te nebisa yo ezaki na bana mbali moko misato Shadrach Meshach Abednego mokonzi asali statue d'or abe sengeli batutu bakubisa statue or lorsque boko bagonga ebeti babeti ba guitare babeti ba flûte biloko to bokoloka ba instrument babeti moto nyonso sengeli aya agumba mela ekeko mais na sebeleki na bana mbali misatu or Meshach Abednego babisi mokonzi na momeko oyo pesi tokotika ko gumba mela statue d'or te oyo osali to gumu welka Nzambe oya likolo Nzambe asala likolo pe na se benemene bisa yo na ba difficulté okomela kana pina yo kumisa ka Nzambe na makabo okoma kana libota na yo kumisa ka Nzambe il est le seul et le vrai l'unique Dieu oyo akoki ko kota likambo na yo akoki ko longisa yo lorsque ozokumisa ye ate ozangi ya kolata ya na mona mutu na lipape sila na bino otika Nzambe te ba proposer makabo belé
habité na tika bonzambe te ba proposer mituka ba bi po mata na ministère o sala boye zoka biloko o zoka ta likasa o zoka ta munoko o banda sakola bato ba kwa l'église abinga lo teka bonzambe te na kumisa kan nzambe za ba pesinga yi ministère asala makoki ko tidela nga bato parce que ministère na sala ngo ezi ngai te nzambe na pesa ki ngango na lola na yebaki na nga makambo te na zalaki na nga libumo ya mama ne baki makambo mususu te mais lokola abenga nga bosali na ye lokola pe na zo kumisa ye na koteka bonzambe na ye te oyo alakanga akosala nini akokokisa yango ne biso bene mozola nanga kanga motema na yo reste fidèle liboso na nzambe dans la influence adorateur kotala mokili te bien-aimé ya sokotali mokili ekomona lipengwi ekomona libebi makabele ko anda yo soki olandi mokili talela nzambe yika mpiko na mabondeli luka nzambe gumba mela nzambe prostene liboso na ye moko debisi bango lorsque bokoyoka boko poussa na boko prostene liboso ya statue d'or Meshach, Shadrach, Abednego babibiso likamboyo tokosala ngo te mais tango bokonza lokaki bosala ngo te ay bokangelanga bango bobaka bona na fourneau ardent bobakaki batumisato o mais nzambe na bango asalaki nini abikisaki bango nebisa yo quelque soit problème mais chaque chose Abednego basikaki na poso ya kogumbamela kaka nzambe bitu kogumbamela statue d'or o mokonzi osali te lorsque mokonzi azwaki bango abwaki bango na fourneuse ardent bimoto ezopela mokonzi abisi bango bochauffe four wana 7 fois bachauffe bazobwaka bango makobe ezobisanga ete bato liboso bazwaki bango babwaka bango na moto bandeli liboso kotumba bango yanebisa yo lorsque otombolaka nzambe na motema na yo lorsque otombolaka nzambe na molimo na yo bituma oza bakotaka yango banguna na yo bakongaka banguna nzambe bato batelemelaka yo nzambe atemelaka bango bato balakelako mabe nzambe alakelaka bango mabe tika na position moko ya otombola nzambe alleluya tika na position moko ya koluka nzambe tika na position moko ya kumisa nzambe ata makambo esimba te nzambe apambola biso bien-aimé le Seigneur lorsque Abraham azwi mwana abisi baserviteur na ye botikala nga na mwana tokegumbamela yaya na kati na adoration solingo tombola nzambe même bato baza pembeni na yo yaya esiko otala bango lisusu te obi miso na nga sikoyo ekomi kotela nzambe parce nangi na kota na dimension kotela nzambe yango Paul azobisa mwana na ye miso na biso etele sur Masiya notre regard etelaka nzambe un vrai adorateur miso na ye etelaka bato te un vrai adorateur miso na ye etelaka tata mwasi te etelaka noko te etelaka baboti te mais un vrai adorateur miso na ye etelaka nzambe asala likolo mpe na sie yango David azoloba ete je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Un vrai adorateur missionaire est à la calicolo. Il y a un yo tango makambo esobebela yo tango makambo esimbela yo te mza missionaire bwa kango na ngomba eska lobi ke utaka lobi ko lebisa yo e ko uta ni na bato bazana se ni na ba parents na yo ni même na mokonza mboka mais le secours vers l'Éternel qui a fait le ciel et la terre abo esi ba serviteur boti kalawa nebisa yo nengo tombola kanzambe même bato basa pebe na yo bozane moko na bangote même moi, si vous avez un kumoko, comme on a dit, vous avez ensemble, vous avez dit, vous côté. Même moi, vous avez lorsque vous avez dit, vous avez ensemble, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, yo matina kotombola ensemble, za mata la intimité na yo na ye. Bien-aimé, za mata la intimité yo na ye. Za makanisa yo, okende na libebité, okende na lipengwité, otika la vrai adorateur. Mais lorsque bazo mata Abraham Azuma, Azumbeli, Azumoto, Azubakoni, amemisi ye mwana, baotambola ensemble, abisi mwana atali papa, mwana amoni koni, amoni moto, amoni mbeli, mais azomona nyama otumba bekate, atuni papa, nazomona nyonso o koni nazomona moto, nazomona mbeli, mais où se trouve l'agneau? Papa Zozong c'est la moine. Abinzambe moko yebi. Dieu pourvoira. Nebisa adorateur moko. Pour la vie na yo, Dieu pourvoira. Pour la libota na yo, Dieu pourvoira. Atamba na bazo tangate, Dieu pourvoira. Le kozo ozo ikampiko, oti kanzambe te, Dieu pourvoira. Alléluia. Atama kambo si batena bisa yo, Dieu pourvoira. Atama sa zoyate, Dieu pourvoira. Ata libala zo rumela, nebisa yo, Dieu pourvoira. Atokume na libala ozo botate, baseme ki bakomi ko critiquer yo, bakomi ko tsola yo, kotika ko sambela te, kotika ko
guma bela nzambe te, Dieu pourvoira. Pour un problème na yo, ata malade ngo rumeli yaya, Dieu pourvoira. Ba ezana bato ba rumela na malade, mais lelo ba beta masolo ya guérison. Ezana bato ba komela bango ebele, mais kasi lelo nzambe asera bango. Nebi sape yo, pour na vie na yo, Dieu pourvoira. Nzambe ne akobunda, pour na misala na yo, Dieu pourvoira. Ato silisi ba kelasi. Ozota, osisi kelasi musala soyate. Dieu pourvoira. Yo continue kaka koza na présence nzambe. Yo continue kaka koyoka nzambe. Yo continue kaka kokumba mela nzambe. Continue kaka kopusa naka na saba kola nzambe. Et puis un vrai adorateur atamola kana molimo. Oh Abraham atalesa biso molimo. Pe Isaac atalesa biso corps. Oh pour ogumba mela nzambe bien. Et c'est molimo na yo na corps na yo etambola ensemble. Alléluia. Corps na yo, na esprit na yo, etambola ensemble. Lorsque ce qui etambola ensemble, des oguma melanzambe. Na lokutate na bosolo. Zambe apambola motonyoso. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ba mati, Zambe abisi Abraham. Abraham abisi mwana, Dieu pourvoira. Ba komi ko kende. Arranger mwana, abongisi mwana teli kolon pour atumba mbeka. Azumbeli alingati likolo ya mwana akimomo kebeleli Abraham ebisiye ko zo loboko na yo ko tsana mwana te. Zambe amoni ke obanga kaye, Zambe amoni ke otosa kaye, longola loboko na yo petala na sima okomona un bélier. On est bisa yo un vrai adorateur. Moto sengeli to tombola, moto sengeli to kumisa, il s'appelle Jésus-Christ. Moto andimaki ko kitana se pour ko fela ngana yo. Makila Isaac, ezana impact te pour ko bikisa ngana yo. Makila Isaac, ezana makokita ko bikisa ngana yo, mais le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, mais ezaki na makoki ya ko bikisa ngana yo, ya ko longola biso na masumu, ya ko longola biso na condamnation, ya ko longola ngana yo na kata ba difficulté, ya ko longola ngana yo na kata ya makambo nyonso, makila les masia et face à réclamation et face à condamnation, yende sengeli to gumba mela, yende sengeli to salela, yende sengeli to tombola katango nyonso. Lorsque Abraham atali miso na sima, ay comme on a un bélier. A jubelier de ayko tumbela nzambe mbeka. Nebisa adorateur moko wa zola nangai na midi oyo nzambe akanisa yo. Motema na yo emitungisa mate. Motema na yo ebeta te. Tayela nzambe. Asana makoki ya ko bikisa libota na yo. Asana makoki ko salela yo. Asana makoki ko tombola misara na yo. Asala makoki ya ko mwa soso mba ebebelanga eindelanga na sala nini na tombola ka Yesu me ebebelo na libala ebebelo na musala eindelo partout zali kotika komba Yesu Masia te tombola nzambe ata nzambo atika kate bato balukaka ye asa mofuti ya ba nyonso ba poussa la kapebe na ye tikala un vrai adorateur. Tikala un vrai adorateur, tikala un vrai adorateur. Zambe organisa yo, Zambe pambola yo, Zambalola akangola yo. Atama tu batelemela ki yo. Atama batelemela ki mele na vina yo. Atama ba s'imposa ki na vina yo. Ba s'imposa ki na misana na yo. Ba s'imposa ki ba relation na yo. Mais soko zo tombola Zambe na motema na so solo nyonso. Zamba ko telema, ya ko bundela yo. Que l'Éternel vous bénisse à tous. Yo muto zolanda biso na bin Zambe apambola yo partout bozali na mikili ya poto na Europe na Amérique na Afrique na Asie na Océanie. Zambe apambola biso na mboka na biso Kinshasa na Kinshasa. Vraiment Zambe apambola bana nyonso bana nyonso ya RDC. Vraiment Zambe amona bino na ngibozala ba vrais adorateurs. Beaucoup de gens na loyengete, beaucoup de gens pour la qui mutake ko sambela, ngape na ko sambela te, pour moto asala ki bo ngape na kenete, mais c'est beaucoup de gens na molimo pe na vérité. Ce sont les adorateurs que les pères cherchent. Vraiment na tondi bino batondi ya mingi ebele Zambe wana apambola biso, mais yambonga na bino to kabwana na kozanga te ko pesa bambote na batu oyo babimisanga basala etena za la moto. Nazala mwana na kata libota na pape si merci on va merveille parce que tu déjà na fin de l'année hein na fin de l'année Zambe apambola motonoso na pape si merveille na pasteur Pierre Luko qui mon père biologique na pape si mbote na mama nanga Blandine Makela na pape si mbote
na le patriarche Vincent Makela Nzambe a pambola ebisika zali na mosala monene o azosala ba merveille nanga na ma Bénédicte Makela Nzambe amona ye na pesi ba merveille lisusu na Ben Moke Nzambe amona ye na pesi ba merveille na Ser Kapi na somona ye wana Nzambe apambola ye na pesi ba merveille na grand frère propre Cédric l'homme valable évangéliste moi le petit frère à Jésus na pesi ba merveille na mon grand frère Chris Lukoki na pesi ba merveille na grande sœur nanga Jolie Lukoki na pesi ba merveille na petit frère Nathan Lukoki ba merveille nanga lisusu na docteur Béni Lukoki na pesi ba merveille mbike soko landa biso la servante de l'Éternel Sephora Makela esika zali Nzambe amona ye na pesi ba merveille nanga ebele na libota nanga na mona nanga Gladness Lukoki Krishna Lukoki na pesi ba merveille na église mobimba ya Maranatha o nazokamba na pesi ba merveille na mon frère Isaac Menji na pesi ba merveille na pasteur Joël Mwanza na pesi ba merveille na mon père spirituel pasteur Gossé Mayala na pesi ba merveille na pasteur Jirens Ngoma na pesi ba merveille na bana Nzambe nyonso ya Vallée de Bereka Nzambe a pambola bino na pesi ba merveille na oncle Langai depuis Paris oncle Nzeza Makela na mwasi na mama Brigitte Nzambe amona bino Nzambe akanisa bino bolamu na Nzambe ezala partage na bino botikete Nzamba lola yende akanisa biso bonne fête na bato nyonso ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona Nzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.